Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Batu nyonso oui bandeko na ngai batu nyonso tu bopesa biso confiance o bokendeke na maison de passage na biso boyebi ke avant tozalaki na véhicule na jeep o totielaki bino à disposition na bino jeep wana ekende kosala makambo mosusu pour le moment totieli bino toza na catch totieli bino wana po ezala bandeko mosusu ezalaka ye azolinga te ta mosusu bandeko na yeba oza na besoin ta mosusu moto aya kozwa yo koinsiste te donc benga mama bijou napesa yo prix ya ndenge bandeko bakoya kozwa yo. Donc toza na voiture catch totie na disposition ya auberge na biso oyo eza na matongi na Iribu A37. Soki po oza wana dedans oza na besoin ba course oluki mama bijou obo oluki gérante na biso na kombo ya mama Nadine akopesa yo ba condition pona ba course na yo na katikati ya auberge na biso. Donc koya kozwa mutu na aéroport tofutaka $50 bandeko baye bazuyo na ba bagage na yo baye kotika yo na auberge oyo eza na matonge na Iribu A37. Ba course na kati na Congo voiture taxi wana eza makambo bosololi na gérante akoyeba distance nini okei ta mosusu bakofutisa yo kaka voiture ofuta kaka chauffeur essence ekozala ya yo moko. En tout cas nalingi bino mingi yango nazolukela bino toujours solution toza na voiture na biso oyo na kombo ya catch eza wana na disposition na bino bana ya poto bana mokili mobimba oyo bokendeke na auberge na biso oyo eza na matongi mama bijou alobi biso nde musala biso nde solution bapartement na biso bachambre na biso ebandi à partir ya $15 ya pamba soko ye kowumela kobanga na yo te appartement wana ya $15 ekomaka na $10 à partir de 3 mois tosalaka ba réduction ya bachambre na biso. Donc tozala appartement ya $15 ya $20 ya $25 ya $35 et puis ya $40. Mais mama bijou asolola kitoko contactez biso kozala jamais de sibai. Eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Iribu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati bokoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona. Bonjour la famille mama bijou na eko présenter bino appartement la biso oyo ezali chambre salon cuisine appartement la biso oyo tobengaka yango appartement numéro 1. Mama bijou alobi botala bino monde tosali appartement la biso ngebu botala appartement la biso ndenge ekomi appartement la biso oyo ezalaka na matonge na Iribu A37. Appartement la biso ya chambre salon cuisine
botala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou alobi tobongisi yango mpona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement na biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou alobi kokende na o musika te contacter nga mpona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement na biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37. Appartement la biso R moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, tofungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, tokofungolela yo chambre oyo moko et puis tofungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Mama Bijou alobi bozala toujours branché. Bosa ba réservation na bino tozala ka na 7 places. Ba place na biso ezala ka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezala ka na cuisine na kati. Yango na Mama Bijou alobi soko lingo kende congé benganga rapide pour na osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na première niveau. Oyo ezala ka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi. Mama Bijou alobi balali. Merci na mutu surtout pesanga confiance. Merci na bande de compte surtout ba kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Mama Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. So on ça ba long séjour à partir de 3 mois. Mama Bijou le $30 ya pamba. So on ça ba séjour moko ya mukie, to rozwango na $40. Appartement la biso avec $40, oza na appartement oyo oza mobimba. Malili lokola chambre froide. Oza toujours branché, bo s'abonner massivement la bidon TV, bo kozala jamais d'ici. Ota l'appartement la biso ndenge eza kitoko. Mama Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur, ezobimisa solo ya kitoko. Babone na nga nyonso batu nyonso tubopesanga confiance o bokendeke na maison de passage na biso. Mama Bijou azobengisa bino boya bokozala jamais d'ici. Tozokota siko na chambre, tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko. Bozomona ba mur, bozomona ndenge tokomisi yango, botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko. Mama Bijou alobi biso nde bosala, bozotala likolo nango, otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi. Te video TV de makambo nde mosala balobi zanga na yo nyonso me
zala na mwa makuta pona osala boye il faut mbongo. Mama Bijou alobi bo confie biso grâce na bino nde musala ezokende bien nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi grâce na bino musala Mama Bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benga nga sala réservation ya place na yo ya kovanda bomo bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi deux chambres salon cuisine kaka bino deux chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka deuxième chambre ya appartement numéro 1. Donc soki mutozui appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soko zui appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soko lingi bo fungolela yo appartement numéro 2 o ezali awa ba sangisi yango na appartement numéro 1 et ça la ka deux chambres salon cuisine. Wana eza pona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kin ko bukala te benga Mama Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais de site toza na groupe na biso toza na citerne o totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée. Tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Appartement chambre salon cuisine. Moni kuna toza na basali toza na badouche toza na nyonso tout. Congélateur réchaud. Cuisine sur l'eau, appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine à l'issue. Cuisine dans un espace à monnaie. Tout un congélateur, tout un frigo, tout un micro-ondes, tout un cafetière, tout un nyonso. Donc, le nyonso est dans la carte à cuisine et ça a. Bonsoir, bonsoir à la famille. Mama Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la mission de musala donc musala ezokende nango malamu Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe sala manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe deux chambres salon cuisine benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Appartement numéro 5, c'est ça. Appartement numéro 5, oh Mama Bijou de Bakaza, on a une chambre simple, La chambre la biso simple, la chambre moko ya monene. Chambre la biso simple ya ngoyo. Chambre la biso simple toza na télévision. Eza climatisé. Climatiseur ya wana. Toza na frigo. Mbetu na biso ya ngoyo eza lui à 2 personnes. Totiaka mwa kiti moko awa. C'est pour lingi wa mesa ba otiela au table awa. C'est pour lingi ba longola kiti oyo yo kaka. Appartement la biso yango eza propre makasi. Eza appartement ya $20 par jour. Donc chambre simple, il y a 2 personnes. C'est pour lingi boko ta 3 kaka bino parce que espace eza monene tokoki kotia moi éponge awa na se. Et puis na tongo bolongoli éponge.
appartement de 20 $ par jour. Chambre la biso est très propre, est très classe. Maman déjà le vit, pour ça la confiance, vous allez jamais ici. Toza ko bunda na kaka pona bino, pour la bossa la séjour la bino ya malam. Pour ça la séjour ya malam na appartement na biso. Appartement bidor, bijoux d'or. Eza la matongi na Irebu A37, où eza chambre simple, toza rappelle la chambre salon cuisine. Toza appelle la 2 chambres salon cuisine. Maman déjà le dit bon confier na biso. Beaucoup zala jamais d'ici. Ah, n'y a surtout kitoko. Contactez-nga na numéro eko bimawana. Benga maman bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi ezala toujours occupée. Appartement au bozo mona soki lingi comme 2 chambres. Toza na porte moko eza caché to bomba yango. To ko fungola et puis to koti na chambre salon cuisine. Oyo bimaka chambre simple eza na 20 $. Soko lingi complet na onyo surtout na tokende na ba 50 $ chaque jour. Mais maman bijou le biko banga prité benganga au ça la réservation à place na yo kozala jamais dessus. À partir ya ba 3 mois tokitisa ba appartement na biso makasi. Appartement ozo mona ya 20 $. Soko ça la partie ya ba 3 mois 90 jours. Tokozela on a 15 $ par jour na appartement oyo. Contactez Maman Bijou Nazawana pour Nabino 24 6 24 heures. Bye.
Appartement numéro 7 yango hein. Moi véranda awa, on retient moi deux kiti. Hein moi balcon yango yango appartement numéro 7. À séjour na bino nyonso tout. Na maboko mama bijou le lui contacter nga ça la réservation appartement oyo. Au kozala jamais de si awa kiti à deux personnes hein, on retient moi kiti à deux personnes. Salon mususu peza na mupanzi salon yango ye. Salon yango. Ah bomoni ndenge za ti kuna. Bitokoki kovanda na bino. Appartement na biso tu ezali eza pona bino eza na ba $15 $15. Soki oye koumela tozwaka ngo na $10. Appartement numéro 4 yango moto azali, numéro 3 moto azali, et puis numéro 5 yango na suka moto azali. Bye. Toza na erebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge hôtel ya mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou. Chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayosetrouve pa mama bijou. Pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali. Mama bijou bayo. Sika eye na kati ya matonge. Auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino. Botala ndenge mama bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya koumela mama bijou alobi kobanga te, mama bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya koumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozora ngo kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto,
okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala Mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-âge. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige, toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado yo za na poto. Contactez Mama Bijou na numéro wana